jour J-4 Adidas Arena bandeko na ngai biso nyonso toyebi Ferregola papa na Iza Weranson mais to comprendre te Weranson fallait akoma lundi mais to moni trésor congolo déjà na kati ya Paris en tout cas to comprendre te Weranson eza 12 tote Weranson akoya tote bandeko na ngai nyonso to kobeta onka awa et Koffi Olomide déjà to moni ba vidéo ke zongi Koffi Olomide alobi yende papa ya Ferregola akozanga te na Adidas Arena. Est-ce que Weranson akimi Koffi Olomide to Weranson alingi na elise bosangani te? Et to moni pe kuna Nana Boduga très fâché contre Batu oyo bakoloba pona ye, Batu oyo bakoloba pona Fally, Batu oyo bakoloba surtout pona mobali na ye Edi Badiata. Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci na babone na biso nyonso o bazalaka wana pona biso o balinga biso ndenge ka bino bolinga biso biso pe tolinga bino mingi. Voilà, bandeko lelo actualité bengi biso ka ndenge tozalaka bandeko Ferregola jour J-4 ngana bino toyebi le 20 avril na le 21 ko yinda na Adidas Arena batu balobaki lobaki trop ke bakozwa ba visa te bakosala boete mais toyoki Ferregola azwi 39 visa toyebi te soki eza solo to ya lokuta toyoki ba ndeko oyo bazwi ba visa bazamo ebele tomoni toyoki ba Muzeki Nzingu, toyoki ba Gouve, toyoki ba Virginie Manganga. En tout cas, esali bien musique ezongi na poto komona bandeko bako benda bandeko na biso mususu kuna bako beta concert na poto et puis bandeko wana na bamona poto to ko komona poto. En tout cas, ezo sala bien makasi et bandeko na ngai biso nyonso toyebi Ferregola plutôt place abimela ngana bino toyebi Ferregola za mwana ya Weranson donc Ferregola mwana ba wenge kwa mwana wenge penza jibe mpia na Weranson. En tout cas to boite il y avait un moment beta pe na quartier latin mais place au Ferre pena toyebi la Ferregola ya ba vita imana. En tout cas ezalaka pa Weranson. Et lelo komona première fois beta na Adidas Arena surtout na Arena ezelo moya bien. En tout cas komona ndeko na biso Ferregola ko beta bongo eza vraiment surprise et puis eza honneur ya bana wenge presque nyonso. Alors biso toyebaki ke Weranson akozanga te na concert wana toyebaki présence ya Weranson jamais kozanga mais Weranson totiko mona te place osa vidéo pona kolobaki na kozala patani nanana non mais to moni Koffi Olomide kuna vidéo eke ezongi et normalement biso toyebi Weranson nde mutu akozala et ngana bino toyebi qui est Trésor Congolo et plutôt Trésor Lumière pardon Trésor Lumière aza communicateur ya maison mère asalaka ba émission sur maison mère sur Weranson. En tout cas sur Wenge musique à maison mère mais normalement Weranson na ndenge vraiment ya bien akoki kotinda Trésor Lumière te muto un soir koya na place ya Trésor Lumière et koki kozala peut-être kakol peut-être ye moko Weranson akozanga te ou bien kotinda mutu musume to kamwe to moni Trésor Lumière et Trésor Lumière présence na ye eza par rapport ya nini parce que ye to ebi ayembaka te ye aza juste journaliste aza communicateur ya maison mère siko ayeko sala pe ayeko luka ko sala communication ko communiquer batu ndenge concert ekezala et tout pona Ferregola to akomi na epe communicateur ya Ferregola to ndenge nini parce que ceux qui vraiment Weranson atindi Trésor Lumière en tout cas to mona ngo lokola sabotage parce que Weranson pe na nenga mabete ngana bino toyebi Weranson aza mukonza ba 12
ye déjà na Koffi Olomide esimbaka te. Wera déjà na Koffi Olomide esimbaka te. Alors peut-être atali koya place moko na Koffi bazala place moko eto amoni on ka podium moko pe lisusu amoni on ba deza alingi ba 12 wana talingi ba mabe wana te. Yango peut-être a préféré atinda trésor lumière. Toyebi te, mais tozo tala parce que lelo toza nanu les 16. Et lelo to anan les 16 ya. Donc totika na 4 jours pour to koma les 20. 3 jours, 4e jour to koma les 20 bandeko nanga. Toyebi te na 4 jours etikali wera roya ou pas. Parce que Koffi Olomide déjà papé yenga a confirmé biso ke ya kozala wana. Et Weranson a kimi na eba bêtise tonde ni po biso to ebi vie na biso ntoni mukonza 12. Ta kam ta bimisa ba sele yo ba héritier, ba Bill Clinton et déjà Adidas Arena eleng sa faire eleng sa Weranson te. Parce que Weranson a beta ba double zénith. Et ba double zénith yango alobela ngo pété na nenga mabete ka nenge moko ayemba alobela ngo te mais tellement zalaka na ba fanatique na ye belé en tout cas ba fanatique na ye ba lobela yango mais ba Adidas Arena iza ba salle moya muke pona Weranson elengi sa été et peut-être sera royate en tout cas nga selonga peut-être que zala pour na ko éviter kozala esika moko na Koffi Olomide. Pourquoi? Parce que yena Koffi Olomide en tout cas esimbaka te nde to mona kaka jibe na Koffi esimbaka te ndenge mo pe Weranson na Koffi esimbaka te mais bana wera na Koffi eleka nango net héritier to ebi ke eleka nango na Weranson et na Koffi Olomide Fabrikas eleka nango na Koffi Olomide tozui ye moko faire egola eleka nango na Koffi Olomide. Donc Weranson ye moko papa na bango na Koffi Olomide nde esimbaka te. Mais est-ce que akoya to akoya te? Mais soki akoya ekezala bien pona faire egola ekezala pe honneur ya makasi parce que otala kaka ba liboso faire egola beta na ba salle moko ya bongo et ko inviter papa ou abimisa na musique et que ça la ye vraiment bien na esika wana. Mais biso tozozela kaka et félicitations na ba nyonso bazui ba visa na bango et félicitations d'avance na faire egola parce que toyebi ke et que simba et abeta qui concerne ye et le cas qui je crois bien samedi passé pe na bosani entre samedi to dimanche en tout cas na ebité congolais tozalaka boye po na nini badeko nanga tozalaka ezalaka nini na biso. Tomoni faire egola alati chemise na ye oyo alati wana bandeko nanga. Faire egola alati chemise oyo alati wana bandeko obomona na photo wana. Na ebite chemise yango bake ko comparer yango na Barbara Kanam. Chemise yango bake ko comparer yango na Didi Stone. Na ebite biso ba Congolais ezalaka nini na biso. Ezalaka nini musicien alati elamba na eboke ko luka yango ti place asombaki yango ko comparer na ba prix. Eza look faire egola sepeli nango bandeko na ngai ekomi o eza ya basi eke ezongi. Faire egola toyebi abetaka bilele pe na ba concert ne mususu asala. Mais soki na concert alobiaki na ona chemise na style basi mabe eza wapi? Toko mona vie na biso rambo akoyela biso ba style ba chaussure ba talon eke ezongi Koffi pena na nenga mabete to mona ba talon yela biso ezalaka mingi ba talon ya basi. So boke pa bato ba vivra na ba Amérique romona ba talon na mingi za ya basi. Peut-être par rapport ya cher ya prix ya likolo na ebite soki yango esalaka ala tango to ndenge ni po ba luko Koffi Olomide komo yela biso mingi so talibo. Eza ya basi. Mais bato ebele tolobela yango penza te totalaka toseki esleki. Mais pourquoi ka faire egola kozwa yango
Ok, ko compare na ba prix na yango bandeko nanga totika pe musicien wa pema azana ba concert o ezozela ye o mutema ye kobeta ye batu ba melomane na ye bagolwa bakoya ou pas, est-ce que ça la plein ou pas, o toyoki même à se sacrifier pour na yango pour que azula bandeko na biso o ba okende ba visa. Alors totika moral na eza non na moi c'est ce qui ba concert eleki bongo to ya to continuer ka nengeza la kande to ningisa naka. Mais pour le moment s'il vous plaît bandeko boyoke la ya Hervé Mawa. Pour le moment toyoke la ya Hervé Mawa parce que ce to leki si ko stressé ye en tout cas ko craquer. Botika non concert eleka. Après concert, de toroyeba, nini tokoloba, parce que kobeta des concerts, en tout cas double concert, ils appellent jeté à bande kolanga. Ils appellent sekite. Alors topé ça fait ego la chance, topé c'est chance. Et ça l'a bientôt félicité, et tout encouragé, parce que nenga zobe bweta na dida sare na ezakaka, Congo mtezo gagné. Ah oui, Congo mtezo gagné, botala na moni même bokechu. Bokechu oyo atelemela ba musicien panda bane. Mais lelo cette fois-ci bokechu akoyoka banzembo a faire, azo encourager faire gola abeta. Oize sengote bandeko nanga. Alors porte fungwa mi fali afungoli nzela. Fali afungola ki porte. Fali afungola ki porte pona ba musicien na biso ba ya ba beta. Ya fongoli porte moni ba concert o fali a beta ki. Alors totika pe bandeko mususu ba ya ba beta. To pesa bango pe ba chance wana ya ko beta ba concert wana. Alors totika ko décourager bango. Totika bizaleli wana bandeko nanga. To encourager bango ba beta. Tango ba o beta bongo bazongeli ko beta na poto ezo ede bandeko na biso ba avancer. Imagine toi ekoza na musicien moko abetaka pa na orchestre mo boye azora mo amalonga te poto pe azokende te ateta bato bakabila bango bazala na poto bato bapesaka bango bazala na poto. Alors tant ba okende kuna te au moins te ke moyen ba avancer ezate moyen bazwa ezate. Ce qui musique efungwa mi bo mona ke bandeko ebele ba ozonga boy emsu concert epesa ki mwa mbongo ebele ba sombeli ba mwa mituka eze sengo emsu concert epesa mwa mbongo ebele ba pesi ba mwa ba prime mwa ba mbongo mike mkana malgré za ke ebele te mais quand même ezo sunga bango ba vivre bandeko nanga ezo sunga bango ba avancer ezo sunga bango emsu ba koma ba responsable na ba vie na bango. Alors totika non ko décourager ba musicien na biso topesa bango force topesa bango makasi topesa bango encouragement pour que ba mata ba avancer na ba vie na bango. Pour le moment totika non faire gola azana ba concert bandeko nanga totika beta soka siliso beta ne tokoya siko to bandolobela ba makamsusu alataki boye bilamba basi ekendaki ezongaki ekebo ezongi parce que fallait finga ma pede na ba sorti nyonso. Alors ce peut faire rigola la tiramba mwasi ce pour moi moyen te bolobi kaza pede to leki nzela ti. Ah oui bandeko nanga voilà. Donc c'est un peu ça. Bonne chance à faire rigola na ba musicien na ye na ba invité na ye o bakoya to mona ki fali pour pas inviter ki bato malonga pe bataminene. Alors faire rigola à part Kofi na Wera c'est to moni pe ba invité moko ya malonga pe ya minene ekosala biso kaka bien bandeko nanga voilà. Et tokei na ngambu ya fali pupa aigle. En tout cas tomoni kuna Nana Boduga aye mabe. Nana Boduga oye asalaki boye. Ye mwasi di badiata azongisaki abalusaki akeboye. Toko comprendre ye pe kuna atomboki en tout cas aye kosala droit de réponse pour na bato oyo bakoloba n'importe quoi sur ye na mobali na ye. Nana Boduga, est-ce que yé vraiment mutu encourageaka batu ba finga? Est-ce que yé mutu rekitaka batu ba poussa na pembeni ya fali pupa tote? En tout cas, eza mwa pasi bandeko na ngai.
mutu asalaka business nayebi te so inaoloba mabe bandeko bolaike bopartage mutu asalaka business oyo atekaka asala maison preuve ane napesa bino ka exemple ya maison osali maison na yo ya mosusu ya biloko tekaka biloko akolia to maison d'habillement oza kimbangiste nga na bino toyebi bakimbangiste to bamusulman jamais bakendaka na baeglize ya bato mosusu bazalaka na eglize na bango me soki asali maison na ye azoteka omonake bato baeglize nyonso ata yebi ke oyo aza lele aza pede ayosomba biloko na ye aotekela ye ayebi ke oyo aza eglize mutu eglize de noir akoya kosomba biloko atekeli pourquoi parce que eza business oyo azosala azoteka biloko na ye aza na besoin bato ya sorti nyonso baya kosomba ye susi na ye eza mbongo na ye ekota na kesi makambo mosusu oyo osambelaka na nga te ekeya nsima Nana Boduga aza femme d'affaires afongola restaurant na ye ateka biloko akolia na ye biloko atekaka bien sûr mobali na ye aza proche aza bureau ya fali proche ya fali ye pe aza pembe aza proche ya fali pourquoi parce que elie mobali na ye aza proche ya fali ye na mobali na ye baza eloko moko alors aza na mutu mosusu akosoutenir te à part place oyo mobali na ye azali donc epa fali mais kote etali koteka na ye business na ye aza na droit ya kotekela mutu nyonso oya osomba biloko epa na ye mutu nyonso osomba biloko nayebi te soki abenganaka bagolo abaliaka epa na ye te mais si réellement asalaka business ne mpona mutu nyonso ezala mutu akofi mutu afere mutu héritier bato nyonso oyo aza na mposa koya kolia na catalogue plus fo baya kolia aservi bango kitoko masolo nyonso esili bakabwani sanke babeta masolo afali sanke babeta masolo ya bandeko wana mais soki lelo bandeko ebele bakomi koakize na mobali na ye eza pourquoi parce que toutaki komona na 2023 awa en tout cas porte efungwamaki mpe mingi bajournaliste Koffi Olomide Fally Ipupa approcher c'est trop dur mais embrassaki mwa bato ebele oyo babandaki kosoutenir ye surtout mpona baarena wana e avance oyo babandaki kosala bemission ya bien na kombo na ye mpona arena mais ndenge asalaki yango bongo bandeko ebele basepelaki te bandeko ebele basepelaki te bamonaki mpo ani fali azala ne kaka bafali wana ya bane 2022 2021 pourquoi kaka ndimi kozala na bajournaliste un jour bakofinga ye et voilà résultat pe yango tomona lelo bajournaliste ebele babalukeli fali mais pourquoi bato bazo accuser Nana Boduga parce que eza na bato ebele afa bakoma pa président abanda non pas maman présidente eza na bato ebele po bakoma pa fali babanda pa Nana Boduga kina ngo papa edi amati nango likolo mais bango pe tokoki kopesa bango foti te parce que bayebaka te nani aye na vrai nani aye na faux tomona na ndeka to abwe tomona na bilongi mitema na biso en tout cas toyebani te et ba retombe tozomona o tokomona bien sûr mingi eza wana eza ba complot bato balinga afali te bakosalela ye en travers ba journaliste wana kaka et biso na communauté na biso tozaka lokoso mingi na kozala naza awa mutu mo aye ko proposer nga biso ana uza $50 mutu mo aye ko proposer nga $200 na préféré na tika place à 50 wana na landa muta $200 wana yango to mona ba trahison zozala mingi baza mingi te oyo bazala lokwa ba ken pe na muta ya proposer obite ngaka na mutu nanga baza mingi te et monde musique nga na bino to yebi yango
en tout cas eza na makambo ebele ba surprise ebele ba mabe ebele mais en tout cas eza pasi lelo komona batu bakobamba couple o mabanga pona fali toyebi te tokobenga yango jalousie ukoma yango bomoni nana lelo atuka asilikaki makasi esali ke aloba oyo ye asengeli koloba pona batu oyo bakofinga ye batu oyo bakotraite ye comme mutu oyo encadrelaka fali pupa ba journaliste ya mafinga en tout cas esalaki epasi nde bomoni aye korépondre ndenge arépondaki wana. Mais pour ngai vraiment, en tout cas, ba bureau peut faut aider Fali parce que Fali so total il y a 2022 2021 azalanga na ba journaliste batama finga te.